Séisme na Goma, moko ya lelo, 3 bâtiments s'écoulés suite à un tremblement de terre et s'intensifié après éruption volcanique et salemaki moko ya samedi dernier. Ba signalé bisoko 8 personnes bazali blessées. Boye ba que lelo le 25 mai, ba chrétien kimbangwisi mokili bazali ko célébrer Noël topé mbotama ya mwana nzambe. Tokene na ngambo masano Asveg Vita Club baganyaki équipe ya Sanga Balende na score ya 1-0. Ba détail ya ba élément o nyonso bokuzo yango na édition na biso ya Ken Benyo za mokona lelo nil par ailleurs. Na mokolo ya lelo téléphone ekoma moninga ya moto. Kasi moninga ya lolenge nini? Mon cher, no bossa ni makama mikana l'état na moka oyo. Il faut côte à gauche, il faut côte à droite. Ah di. Allô? Nzambe, téléphone. Badone la ngai. Nzambe, papimile mukolo. Nini? Mon cher Megesili. Tokosuka bina bate peu. Na suna mbongo ta? Allô? Nata yuko nete na tono. Yango ezali tiombo to ezo. Kasi na maso wana, solution ezali nini? Bandeko, solution ezali service autobengi RAM. Registre des appareils mobiles. RAM est sa solution na ba opérateur, ba utilisateur, pe na mboka mobimba. Ezalaka déjà na ba mboka mingi. Yango ba konti bazoli kanisi ya ko installer yango pe en RDC. Poto longwa ba problème oyo esalaka ba réseau ezala malamu te, ba bokono kili na banzela ba téléphone ya pirate, ko bungisa téléphone obungisa biso biayo. Na yango mibeko ekwe iboye. Tosani na ba téléphone ya original, pona mikolo koya ba téléphone nyoso ya pirate ekozala bloqué lokola na bamboka mosusu. Ah bon? Pona koyeba yango, esengeli oyeba numéro email ya téléphone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres ekopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozoba information sur ya téléphone na yo soki ezali original. RAM ekosunga biso soki obungisi téléphone okima mbangu na opérateur na yo yende akosala RAM a bloqué yango esika ezali to a débloqué yango soki emonani. Tomitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique. Na yango tobomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele. RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport, ba université, pe na bisika mosusu. Na RAM Téléphone ekomi moninga solo. Mbote Kinshasa, mbote partout dans le monde, dans un essenga ko présenter une édition ya Ken Benyo ya mokonelo tikato fongo yango na évaluation à situation éruption volcanique ya Goma comité ya crise après ko ça la réunion au esalemaki mokolo ya lelo ba décider na nzela ya ministère ya transport fermeture ya aéroport ya Bukavu pour rappeler que ba tremblement de terre ezo continuer na ville ya Goma pe 3 bâtiments et s'écrouler mokonelo batu ebele bazali ya kozoka pe trouble ezali toujours na ville ya Goma. Même si on est bandeli que le 25 mai chaque année ba chrétien kimbangwisi ba célébraka mbotama ya mwana nzambe to pe Noël mokolo lelo pe basangaki na ba respect ya ba geste barrière pour ko célébrer journée o ezali bongo Noël biso to souhaiter bango joyeux Noël to kozongela bino mikolo ezali koya pona ko pesa bino ba détail na o ezali bongo célébration ya Noël kimbangwisi o esala bi mokolo lelo partout o ba kimbangwisi bakutanaka. To continue édition lelo na Est République démocratique du Congo wapi 2 groupes rebelles bazo la village Lubero na Nord Kivu Nathan Siata apesi biso ba détail. Société civile ya Bunyatenge moko ya agglomération ezali située na sud ya territoire ya Lubero na Nord Kivu et alerta qui presse mokolo ya lelo mardi 25 mai 2021 sur ba intense combat où ezali ko opposer ba miliciens ya groupe rebelle Nduma Défense of Congo NDC-R ya général autoproclamé Guidon Sirimwami na ba oyo ya Front des Patriotiques pour la Paix Armée du Peuple FPP-AP ya seigneur de guerre dissident Kabido. Didos Kambere Lisongo oyo azali président ya société civile oyo atalisi ke ba belligérant oyo
babandaki kobunda depuis samedi 22 mai eleki pour na contrôle ya 4 villages ya Lubero ba entité oyo ezali notamment Mbwaviniwa, Pitakongo, Bunyatenge na Bukumbira. Tongo ya samedi oyo 22 mai eleki vers 4h30 ezalaki na ba affrontement oyo esalemaki na Busekera Mbugaviniwa, quartier général ya FPP bar AP ezali na zone de santé ya Kaina na axe routier Luofu Bunyatenge. Pona sikoyo détail ya bilan moko précis ezali te kasi sengeli boyebake population azali ya kokima na zamba pe ba élément ya NDC-R bayaki pona kopie sérieusement ba bien ya population na Mbwaviniwa pe ko incendier kaya ba FPP. Le 22 mai lisusu affrontement mususu esalemaki na Mbwaviniwa pe na Pitakongo pe le 23 nde eyaki kosalema na Bunyatenge pe le 24 na Bumbikira ndenge ndeko oyo a expliqué na presse locale. Et sengeli boyebaki vendredi eleki porte-parole militaire ya ba opération Sokola 2 ya Nord Kivu Major Guillaume Njike Kaiko a insistaki na presse locale pona kotalisa na bango ke na période oyo ya état de siège et kozala na seconde chance te pona ba miliciens oyo balingi ko déposer ba arme te puisque tango nyonso bazali ko belela na ba miliciens oyo soki balingi kimia ba déposer ba arme pe balanda procédure normale pona ko intégrer armée to ko kende na ba activité mususu soki bache mutu makasi oyo bakokutana na bango na nzela bako subir rigueur ya loi ndenge mokonzi ya mboka alobaki. Kinshasa eleki partout. Tozongela bilan ya éruption volcanique ko esalemaki na ville ya Goma mokolo ya samedi 22 mai. Bilan ezali bongo revu à la hausse. Société civile mokolo lelo basali état ya 32 morts. Bolanda ba détail epesami awa na merveille Mumbende. Des bilans actualisés d'après protection civile, na catastrophe naturelle où est causé 32 morts. Ce qu'il faut revenir na ba décès liés à éruption volcanique, baza au total na 32 décès mokolo ya lelo, pe kobakisa 2 fœtus et avortement, yangonde et sali 32 décès. Donc bazwaki 7 personnes calcinées na lave, 3 personnes balinga qui ba traverser lave et katakinzela, pe bazalaki asphyxié, mais bazalaki enfoncé, pe bakomaki na zone oyo milinga et komaki très important. Bazwaki les sous 2 personnes oyo bazalaki asphyxié na gaz mozuku. Pe selon rapport ya bourgmestre ya commune ya Goma salaki bazwaki les sous 14 personnes oyo babungisaki bomoi na bango na accident ya circulation. Et enfin, bazwaki 4 décès na prison centrale ya Munzenze. Coordonnateur ya protection civile, Joseph Mukundi a déclaré que face à la recrudescence ya baka ya accident, asengi la population basala ba déplacement na voiture te, pe lisusu bazala mosika jusqu'à nouvel ordre. Ba habitants ebele basali ba déplacement ou bakanaki te, misusu na Rwanda pe misusu na ba village voisin ya ville ya Goma po bazala à l'abri. Volcan Nyiragongo est causé par des dégâts bien matériels qu'humains, peut continuer activité ko banda mokolo ya samedi 22 mai. Kinshasa et l'équipe partout. Totikala kaka na oyo etali bongo éruption volcanique esalamaki bongo na ville ya Goma samedi dernier. Population ya ville ya Kinshasa ba réagir ba dénoncer o bango bazali ko benga négligence de la part ya autorité ya mboka na biso na oyo etali bongo gérance ya ba priorité. Bobo sanate que observatoire volcanologique ya Goma ba dénoncaki koloba que bazalaki na problème ya connexion internet uta octobre 2020. Bango yango nde salaki que ba signaler que éruption volcanique ezali ko ya population bazali awa na micro ya Peggy Ilunga pe merveille modbende. Na ba pays belé Afrique ya monde ezalaka na ba direction moko o ejiraka ba catastrophe naturelle. Tout le monde a même budget moko ba luaka pour na ba catastrophe naturelle ou c'est pas ça dans le monde. Tout le monde a même les États-Unis bazan a budget bien précis. Mais
Et ça, moi, pas si mboka na biso qu'on négligé département wana s'occupera na ba catastrophe naturelle na makambo eleki na mboka na biso kuna et ça vraiment bon pas. Et là on a reçu que notre gouvernement et tchan mayele tcha ba moyen afin que le département wana ait fonctionné normalement pour que ba incident se reproduire les sociétés. Alors on sait na gouvernement na biso ba biloko bon vraiment prochainement base à la prudence parce que avec ce genre des accidents qu'on perdre la population à bon vraiment na habité monsieur paraît basé éparpillé na habité na monde toujours passé dans tout dans la Covid. À part ça, tu as un état de siège, na mito batouande baké bon basé éparpillé, est-ce que le gouvernement sera capable de réunir quantité de Congolais na mito ba perdre banda ou ba perdre ba vie, je ne sais pas vraiment na ka bongo soki gouvernement zomona il faut que sanctionner na no bato yo bazwa ka rapport wana o ba négligaki. Surtout na chef de l'état na royebisa eboye. Quelque part ce total bien mokonzi waza mokonzi ou soit patron ya ndako. Il faut olukaka koyoka ti même sentinelle na yo il faut yoka kaye makasi bangonde balobaka makamba tina prochainement avant que ba dégâts o esalema bakonzi il faut bazwaka déjà mesure avant que dégâts esalema bato bakufa il faut y déjà président de la République ayebi déjà que non na ba ane yo seleki négligence ezalaki makasi mais la minute oyo net ayebaki bongo ye attend que moi na mboka net dégâts na esalemi azwa mbongo atia yango déjà en jeu pour la kobongisa nzela na fait que prochainement ce volcan na esalemi ou tremblement de terre esalemi encore kuna tozwa sous ba dégâts o tozwa ngo lelo négligence wana et comment vraiment spécialité na biso en tant que ba congolais parce que tozala na notion ya ko prévenir té et loko liboso to enfiaka pa bato ya poso mindele ezali ke bango bazelaka mabe komate ba se préparaka bien avant. Mais biso to se prépare kaka sur le terrain. Ils ont un loko ya sikate. Mais c'est que c'est quand même ils ont loko moko ya mabe. Faut to se préparer ka to landela ka makamu ndenge ezali parce que makambo ba volcan on a ndenge yewana. Et bomi batu. Il y a eu des pertes de vies humaines. Mais ils ont la structure mobile maro ezawana juste pour na ba prévenir yango que en cas de danger volcanique système wana ko yeba comment d'abord pour landela état ya volcan wana parce que c'est le déjà etoyebi yango ezalaka nango déjà eza le kwa sikate mais ezaka na état nango ekomaka déjà tant bandi déjà ko sala ba chaleur nango wana système wana nde bakoya ko soit évacuation ya population pendant ba période préparatoire wana de volcan ezoya ezate ke bomoni landi linge bando kitali ko nde bando non eza soni eza différence moko notoire mais conséquence nango eza que va prendre comment se protéger et comment protéger la population avant les dangers. Bas il a cas danger comme après c'est bien boya bosali voilà mais avant qu'est-ce qu'il faut faire avant les dangers? Il faut déjà prendre des précautions aux alliés et protéger bateau avant les dangers. Na part na ngai so na ko apporter quelque chose na montagne volcan eza négligence na part autorité. L'autorité normalement za na bateau baza na surveillance ya ba effet wana nyoso tant ba magma esalamaka ba effet wana yaka ya esa no sakamba moko te volcan e possible batu ba bakimi donc ba effet ya chaleur ezalaka bo sentir mabele zo comme moto il y a des magma qui se manifestent bien avant alors eza na bateau baza bien structuré pour na rolanda ba mouvement nyoso wana alors ici il se pourrait que bateau wana ba côté ba dossier na assemblée et ba dossier na qui négligé et ba temps ba qui payé. C'est pourquoi l'autre subir des conséquences à cause de la négligence. Il y a un paiement, il y a bateau qui est censé rouler là. Structure wana. Les Congolais, nous avons souffrance à Bandeko. D'abord, Bandeko subir l'impunité et l'insécurité. Et maintenant, il y a des sinistrés maintenant à cause du volcan. Nos autorités sont en train de faillir la mission à Bango. Bazo ko assurer population sécurité sanitaire donc bazo ko faillir na mission na bango donc il ne faut absolument rien baza wana pona ko faire souffrir population ba ça le côté tout ce toujours na ville ya Goma wapi éruption volcanique esalemaki samedi dernier ba expert ba pesi ya bango rapport na o esalemaki o ezalaki bongo éruption volcanique ya Nyiragongo bolanda na image pe commentaire oyo.
Après éruption volcanique ya Nyiragongo oyo esalemaka na 1977 puis en 2002, éruption mosusu euti kosalema le samedi 22 mai dernier. C'est un rapport ya scientifique, alerte rouge ezali toujours signalé sur ba danger permanent oyo ezali ko présenter volcan le plus dangereux Afrique sur ville ya Goma pe plusieurs villages ya territoire ya Nyiragongo. C'est un observatoire volcanologique ya Goma. Cratère ya volcan Nyiragongo ezo contenir lave ou ekoki ko remplir 2500 piscines olympiques. Yango ezali na altitude ou ezali élevé na 3470 mètres na 18 km ya ville ya Goma. Pe température na yango ezali na 1000 Celsius, donc ezali ko boma pe ko zikisa na ndenge ya kosakana te. Bango batalisi lisusu ke lave ya Nyiragongo ezali trop rapide pe très dangereuse koleka ba lave ebele na mokili mobimba. Na danger onyo sototangi likolo sur volcan ya Nyiragongo esengeli gouvernement na nzela ya ministère national ya aménagement du territoire ba veiller sur gestion ba espace de plus en plus population eza ko s'approcher pembeni ya volcan Nyiragongo comme si eloko ezalaka kuna te. Logiquement, après éruption volcanique il y a 2002, na ba dégâts nyonso esalemaka esengelaki gouvernement ba pekisa batu ba poussa na pembeni ya volcan ko éviter ba construction tout autour ya volcan. Lelo oyo ville ya Goma ezali na plus d'1 million d'habitants pe Nyiragongo ezali envahi na ba construction pe batu bazali pembeni wana ko vivre sans koyeba ke bazali na danger permanent ya kozika na moto ya volcan. De rappeler que éruption en 1977 et salaka bilan ya 600 morts tandis que au 2002 et salaka 250 morts. Kasi au le 22 mai dernier au tozali komona lelo et sali jusque là bilan ya 32 morts. Ba dégâts matériels énormes. C'est l'observatoire volcanologique ya Goma. Éruption volcanique oyo et surprendre batunyon so po bazala ki na ba problème financier pe manque ya connexion internet wuta octobre 2020. Kasi équipe ya gouvernement Samal Konde kitaki sur terrain mokolo ya lobby pour na ko palper du doigt catastrophe naturelle oyo balaki ko pe sa solution na ba problème humanitaire oyo pe ko doté observatoire volcanologique ya Goma na nyonso oyo esengeli po ba surprise désagréable ya boye ekoma lisusu te. Makambu ya boye ezali soni na 21e siècle kozala surpris na séisme oyo esalamaka partout dans le monde kasi batu balukaka ndenge ya kokanalize yango. Biso tozalaki surpris komona séisme ya monene catastrophe oyo kokita sans que batu bazala prévenir. Baloba gouverner c'est prévoir kosala malamu oyo ekosunga pour que lobby makama ya boye ekoma lisusu te. Kinshasa eleki partout. Na la journée internationale lelo mokilozo célébrer journée mondiale ya Afrique kasi lokola tozalaki na dégâts to dévaste o esalami bongo na mboka na biso à travers éruption ya volcan Nyiragongo. Lelo tolobeli bino lolenge nini ba volcan ekotaka en éruption esalemaka ndenge nini na mokili mobimba eza combien historique na yango tozongeli yango na lema oyo image et commentaire. Étymologiquement, le volcan est tiré dans le latin vulcanus, le dieu romain du feu. Volcan est structure géologique, est na montée à magma, na éruption et ba matériaux, gaz pe lave. Eutaka na ba magma pe na surface ya croître terrestre. Volcan ekoki kozala na mabele tout na si ya mabele, selon ba étude to koki ko compter 1432 volcans actifs na mokili pe une soixantaine na éruption chaque année. Sans compter ba volcan o ezalaka na kati ya mai pe non accessible na ba observation. 500 à 600 millions de personnes vivent sous l'inonce ya éruption, environ 10% ya ba humains bazalaka menacé na ba activité volcanique chaque année. Pour prévenir risque naturel au bengi volcan, essayez de comprendre formation ya ba volcan pe mécanisme ya ba éruption ya ngonde volcanologie etangaka. Pour prévenir peut éviter ba dégâts makasi tant volcan ekotaka na éruption. Na kati ya histoire ya volcan, deux types ya éruption koki kozala varié. Tolena éruption offensive ou ezalaka na ba couler la ba lave fluide pe éruption explosive ou ebomaka makasi po ezalaka na ba explosion.
Mokili Mobimba ezali ko compter environ 600 volcans actifs et environ 50 à 70 volcans bakotaka en éruption chaque année. Na kati Afrique, le pays où ezali na ba volcan ebele ezali bongo Éthiopie où ezali ko compter 77 volcans, Kenya ezali ko compter 31 volcans, Tanzanie ezali ko compter 23 volcans, Tchad ezali ko compter 6 volcans, Cameroun ezali ko compter 6 volcans, RDC ezali ko compter 6 volcans pour totanga kaka oyo wana. Kasi esengeli ko bosana te ko RDC ezali na volcan le plus dangereux et le plus haut ya Afrique mobimba ezali bongo volcan ya Nyiragongo oyo ekotaki en éruption le samedi 22 mai 2021. Volcan yango ezali na hauteur ya makasi pe esalaka badega makasi. Précédente éruption yango ezali ko daté na 2002 wapi esalaka plus de 100 morts pe na 1977 yango esalaka pe ba mort pe ba dégâts ya makasi. Donc volcan ya Nyiragongo ekotaka en éruption après une vingtaine d'années ekoki pe kozala prévenir soki etangami avant pe eyebani lolenge nini kokamba population ezwa refuge na esika ya malonga. Et esengeli koyeba que volcan ekoki kozala qualifié lokola étant tango dernière éruption na yango ezo remonté na plus de 1000 ans ekoki kozala considéré lokola endormi tango dernière éruption na yango ezali ko remonté na plus de 100 ans. Volcan ezali na ba matière ebele pe bongo ba secret ebele sima ya ba éruption volcanique mabele oyo bisika esalemaki ekomaka très riche pour na kolona pe bimisaka ba matière minier ya lolenge na lolenge. Donc mboka na biso ezali béni malgré que ezali ko bongo pe ko sala mabe ezali pe na ba avantage nango mosusu. Kinshasa eleki partout. Motune tunani lelo nini esalaka ke mobali abala mwasi nini ekonvekaka mobali averse dot na famille ya mwasi. Bolanda ndenge ba réaction epesami awa na micro ya Hervé Zaka pe Merveille Mombele. Fiançailles et engagement moral pe promesse ya libala oyo batumi bale basalaka avant babalana. Kasi ezape lisusu période oyo esalaka que deux conjoints bayeba na bizaleli malamu mingi penza. Na yango esengeli na mwasi ya convaincre mobali na bizaleli po mobali nde apesaka mbongo ya libala. Ndakisa esengeli na ye azala obéissante, poli pe autre. Pe ya koyeba eza que mwasi nde apesaka mobali likanisi ya kopesa dot. Na yango biso totunaki na population nini etindaka mobali abala mwasi. Eloko eposaka mobali abala mwasi ezaka mwasi. Mwasi zoka monike position bazana mobali mwa mete ezali mbongo ezali mwasi mutu amema mobali na famille na bango. Ke na monike wi ozana mwa position toke na famille nga bamona yo bongo balanga. Mwasi mutu bakozana minene bote me azana bisayela bia te mwa pesa pe mbali ide ezate. Noti biso mibali. So moi ça na flex moi be a opesa mbali moi conseil bani que tata osana boye de l'avenir to préfère bana boye tout ça bien mais moi ce que je ide ya kuna kapele salia moi taba aussi to ba le journée papa kuna victoire moi ngombe jolia ma to ba le journée to moi so ya opesa mbali moi ida bien que oui to ko sana que oui le mabe na malamu ke a aussi porter passe na yo wani to sana yi to bala ka moi c'est pour na comportement na na ndenge azotambola ndenge azorespecte ndenge mpe ozorespecte te mpe bosala mpe un bon jour ke nabali mwasi mpo nazwa mpe intérêt moko abotelanga mpe bana fo mpe na honore na kati ya ndako nabala nasala na ye mariage ide wana euta epa ya mobali euta mpe epa ya mwasi nazopesa bandeko na ngai ya basi baconseil ebele bandeko na biso ya basi balingi vie ezanga ntina balingi mpe mibali oyo baza na baprojet te balingi mibali ya baaventurier akozwa ye bake na bar oyo bake boite bake n'importe place moko boye bake kovanda fo ozala na mobali oyo aza na vision ayebika un bon jour na mwasi oyo tokosala bolingo oyo tokozala na place oyo tokovanda nga na mwasi oyo na kati ya ndako nga na ye bayebake mwasi oyo aza na mobali parce que mwasi respect ya mwasi eza azala na kati ya ndako ya libala tozoyebisa bandeko ya biso ya basi mpe bazala na bacomportement ya bien babala mwasi mpo na kitoko te mpo na nini babala mwasi na bizaleli bon oyo epusaka mobali mpo ya kopesa dot ya liboso ezali comportement bizaleli ya mwasi c'est-à-dire soki otrouve que non mwasi wana azoconvaincre yo tokovanda na ye façon oyo azose comporte
en ce moment-là, il faut pousser mobile à Kenya qui nous fait ça d'autres. Bon, la plupart, il y a pas surtout remarqué on a Kinshasa. La plupart, les matérialistes. Au moins, on a moi aussi, Azolinga, Azambongo, par-ci par-là. Azambamibali est belé. Mais ceux qui m'ont constaté que non. Moi, je suis à Linga, à mariage. Par exemple, à Zokos, Aïe, d'ailleurs, Mogoboye, à Touni, Azaboye, Aïe, Amoni, Azobi, à côté de Moussous. Et pour corriger mon bali pour Azam, moi, je suis à mariage. Bon, et là, je motive mon bali à Bala, moi, c'est premièrement, les Aranano, Bizaleli, ya Mobali, ya moi, c'est Bizaleli, à moi, c'est moi, je suis motant de Bandake Bandeli. Moi, c'est un poison comme Mobali. Ce mobile a manifesté comme malam. Au moins, on a permis à papa l'air non so, babena je boye, si batubenge boye sali boye, et le kowana est motivé par mobile. Et le motivé par mobile là, moi c'est essayer d'abord comportement moi aussi. Mobile soit dans moi ça sentir que moi suis dans comportement malam. En plus ça allait soumise envers eux, à partager même valeur, mêmes idées. Et que ça a été mobile à avancer dans la psychologie, pousser mobile peut à la moitié. Si mobile veut partager même valeurs, même idées, tu n'es pas soumise. Et l'on a déjà la méfiance, la confiance. Alors ce qu'on fait petit à petit, au moins a été que mobile a su encourager mobile a été repoussé qu'il ne coloca, ou même idées, même valeurs, même compréhension. Moi c'est à pesa ka mobile ikanisi ya kobala e. Pe mobile ya ko approuver idée soki mwasi azo répondre na ba critère na ye soki aza na makoki akoya kobala mwasi na ye kasi soki aza na makoki nanu te ekopesa ye courage ya kokende koluka kasi il faut pas se sentir désiré na conjointe na ye pour libala ezalaka pour le meilleur et pour le pire. Kinshasa et l'équipe partout. Namasano na compte ya Linafoot Ligue 1 SV Vita Club a gagnaki équipe ya Sanga Balende na score ya 1-0. Nathan Siata azongi sous pour détail. Il arrange très bien. Championnat national ya football ya Ligue 1 Otobengaka Linafoot azali ko poursuivre championnat na kitoko. Association sportive Vita Club azali ko s'approcher malembe pour na kozala sacré champion ya Ligue nationale de football division 1 Otobengaka Ligue 1. Club ya capitale akendaki ko s'imposer na Mbujima face na équipe ya Sa Majesté Sanga Balende na stade ya Kasharabonzola mokolo ya lobi lundi 24 mai 2021. La seule rencontre où ezalaki lobi pour na phase retour et sikapi association sportive avec club ya Kinshasa a s'imposaki devant formation locale ya Sa Majesté Sanga Balende na score ya 1-0. Unique réalisation ya ba Moscovitch oyo ezalaki inscrit na Fiston Kalala Mayele na 25e minute suite na bozoba moko ya défense ya ba Ange et Or pe ya bassin ya Mbujimai 12e but ya saison ya Kalala Mayele oyo aleki na minute oyo kola meilleur buteur ya compétition. Toutefois ba poulain ya Jean-Florent Ibenge Ikwange ba réussissaki quand même ya ko contrôler match oyo pe ko privé ba poulain ya coach Donda Mopao ya ko sala différence sur pelouse na bango. Na victoire Oyo V Club a gardé leadership avec 67 points na 28 matchs déjà aussi à Betty devant tout puissant Mazembe Oyo Azali deuxième avec 63 points pe Maniema Union Oyo Azali troisième avec 60 points tandis que Sanga Balendeye a tiré na 5e place avec 44 points na 27 matchs aussi à Betty. Na match aller V Club a s'imposé qui peut face kaka na Sanga Balende na stade de Martyrs à Kinshasa na score ya 2-0. Kinshasa et l'équipe partout. News à mon collègue ici, merci à Inno Kinga partout dans le monde. Zobino besoin d'anga partir à Beni. On est ensemble. Tikana pesa merci l'équipe technique et rédactionnelle au Saki Moussala Kitoko. Nasima caméra au Tozaki na Hervé Zaka. Awa Tozaki na Peggy Ilunga. Régie finale et Simama Kina Timothée Kaimbe na réalisation. Il y a Nathan Siata. Kasi toujours ma coordination. Il y a le lion de la communication. Jimmy Kenzingala Bino Tokuta Nicolas Koya. Kasi tikana pesa ba condoléances na ba famille nyonso o ezali éprouvé na vie ya Goma tozana bien na motema ba prière ezali ko continuer ko mata pour que nyonso
ezonga na kimia. Réalité ya bana kino